Oui, bipene tozwami partout na Congo, na Brazza pe na Angola, bipene tozwami nzambe apambola biso parce que lelo glive aye lisusu. Et aye nani nango aye nebe na troisième partie ya film na biso. Tout à l'heure qui première partie, deuxième partie et c'est ça qui moutunyo son. Et lelo glive a trouvé bon koye la biso troisième partie. Parce que moutunyo son ko se diranger mais en deuxième partie souki ka bonderi nango l'histoire et continuer boni. Et troisième partie le mende eye na kati maison God's Love International Venture Glive en sigle. Et ça film ni juste. Crazy Scandals. Troisième partie. Des scandales fous. Troisième partie. Oui, et on continue mais avec Mr. Abel Bloom Weather. Nouvelle idéologie, nouvel impact. C'est parti avec Mr. Abel Bloom Weather. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Mais docteur Yewana. On zambe nangai. Tout le monde qui yango juste venir ko déranger docteur. Ben monsieur Bolingo. Ou bien zo kokate ko supporter. To zo kokate ko comprendre kende za boye. Samantha lingi na yete. La ndana boke binyoso. E kuna na musika to moni nza. Yewana. Mais tante. Tante ya docteur. Tante ya docteur Keye. Amona musika yewana nza melangai. Docteur Keye. Docteur. Oh, nzambe nanga. Kei. To kumisi nzambe to trouver yo hein. To kenandaku. Nzambe nanga ye. Merci nza. Oh Samantha, nga Samantha tenga tantina yo. To kendaku. Ona tantina yo to kendaku. Na luka Samantha, na yebi to kenana ndaku. Samantha. Na luka fanya bala Samantha. Oui to kenana ndaku. To kenana ndaku ça va. La na bo kebi nyoson. Donc il y a pardon. Mais tremble zambe na bébé la nabo kebne. Moi bala bane ko kima. Ba lobi na yeba ke ndaku. Mais ya lobete. Oh ceux qui Samantha zati mo abani ko kima zambe la nabo kebne. Oui la nzambe na ngai ko suka bo dans ce film. Film ngo bébé eyende la bilengi makasi. Troisième partie. Crazy Scandals. Des scandales fous. Oui, scandale les eloko mo ezo sala na lolenge mo kaka ezo yesko na lolenge mo lokola kaka kliboma mo boye. Le na boke binyoso. Et moi mbala komi bebe na terrain place ba jeune, baba ko beta football. Le na boke binyoso. Crazy Scandals. Troisième partie. Moi mbala niko kimanzambe ngala le bazo landa basi bako retrouver toté. Mais a komi lokola liboma boye ni nango juste. Ezaki be mais sans doute ba émotion ya bolingo. Muto esa le boying. Et ya kenako quand même na filet. Hôtel était muto lingai makasi, okoye même ko déposer vino mobimba likolo na ye. Ou ko rendre vino yo pona ye. Mais jour ya mariage, alors beta oba aller sur yote. Pardon s'il vous plaît, comme ça a beauté docteur Kay. Samantha tenga tantina le bien. Te Samantha ne fera mon Samantha. Te ça va, ça ira, pardon vraiment. Simba madame kuna. Mais va retrouver docteur Kay. On nzambe na ngai. Bolingo ko beta vraiment simbu boy. Samantha, il faut comprendre que Samantha lingi yote s'il vous plaît. On nzambe na ngai. La nabo kebi nyoso. Et tout le monde be maboko moya pembe ya kitoko nani yango ndeli na kati Samantha la belle Samantha be mazo kende wapi depuis abane ko kende depuis on a kitaki abanika ko kende akoti na mutu ka tisiko depuis kitaki ndaku on zamila ngai abaniko sala appel abenga na yango RB il dit va tonani oh mbote. Si vous pouvez aller à l'aéroport, ok? Ok, pour aller à Kumasi. Ça va. Bien, mais à l'aéroport, pour voyager à Kumasi. La ville qui peut mener à Bango. Et la ville, oh oui, ça va. Samantha Yewana. Ça va. Oh, bien, mais où est l'hôtel? Tout le monde est Samantha Yewana. Oh, bien. Mbotem na yaka liboso pona zo renseignement moment mbala ngo zaki wana na ko sula mabete na ko sungo ndenge nango na lo couple moko na kombo ya Jeff boy
Exact. Jeff quartet couple quartet boy. Quartet. Nzambe na ngai. Na vérifier nanu. Babi maki kaka na semaine yoyo. Ah, yeso le babi balongwe. Est-ce qu'on va place bakei? Enfin, ngati mna ko sala awa. Ngapeti mna zaki ya babi maki na hotel. OK? Merci. Samantha bébé aye ko luka Jeff na Nicole awa nde fallait pas passer ligne de miel la bango. Chérie na zongi. Oh. Ngapela na ke sokola. Ya solo? Ngapela fana sokola vraiment. Ko sokola mo malam. Oui, y'a tout sur ensemble. Oh, tu sais, yo devine ni yango. Ni yango. Ba nile libala Samantha. Oh ba eza nile. Eza vraiment nile te mais. Eza ti simbité. Même ni esa ki. Nebi vraiment te. Na lobaki te quand din. Abenga na téléphone kaka. Atu soto zawa piango na yebi. Oh yebi se place to zali? Oui na yebi sa ki. Eh Jésus Christ. Oh, est-ce problème zali? Te ça va. Eza que et ceux qui te l'ont qui n'a pas l'intolérance à la déci. Oui, peut-être. De toute façon, tu es là que il y a tout sur ensemble. Oui, nous sommes sur la nayo. OK, nous allons aller au mon réception. Ça va? OK, ça va. Non, je vais la douche. Eh, nzambe moi ce nyo sur azo la moi en ballon la douche. Ah chérie. Tozo bima na hotel oka sikoyo. To bima na hotel yo. Kwa nini? Toke ne pe wapi? Nazui offre mo quelque part hôtel mo ya 5 étoiles. Kuna za mieke awa. Toke ne kuna. Lelo ka buto yo. Oui bien sûr. Yo pe chérie. To yai ka ya de cela 3 jours ka pas ma depuis to continue en hôtel ya to bima na place to zaki. Mais pour te faire la place moto c'est plein la ligne de miel la biso. Ou bien il y a quelque chose au bon belanga. Chérie. Oso malamu. Na lobi hotel ya 5 étoiles eleki oyo. Il faut dans malamu place moi kitoko. Ça va chérie kasi. Nazavu na bayene wa kasi. T'es s'il veut tiens confiance bébé, fais-moi confiance s'il te plaît chérie. OK, on dit mi ça va. Je t'aime. Bébé la ngaba boke binyoso. La ngaba boke binyoso. Et bango na bien landa bayene na hotel ya sika. Ombote. En tout ça qui réservation moi. Ah ça va. Comment nini? Monsieur et madame Jeff. OK, ça na vérifier mon que. Jeff Miss. Ça va? Na na boke binyonso. Ba pesi bango fongo la. 117. Na na boke binyonso. Ba yena hotel ngo balaki ya 5 étoiles. Oh chérie, ah on doit se plaindre ma casse. Ah ils a bien ma casse. Moni. Oza pour ma place mo kitoko. Na na boke binyonso. Bazo ke na bango malembe. Ba yena hotel la sika. Mais yé moko Jeff ayebi pourquoi ça va pas déplacer dans l'hôtel là parce qu'ayebi pourquoi. Nous connaissons la belle Samantha la na boke binyonso. Samantha hotel la musika. Samantha zalaki wana. Samantha bien aimé azawana. Azotel la bonne chambre bazo ke écoute ba kamnyoso. Mais Samantha lingini no juste. Na deuxième partie à qui n'a pas qui moi mbali. Et to ebite ndengini Jeff anga bikaki. To découvrir encore. To ebite. Ou bien peut-être va passer à ordre de ba bomaye ou bien to ebite qu'est-ce qui s'est passé. Oh. Mais quel vraiment bouzo ba oh. Bateau. Ça va. Samantha. Fallait azala vraiment normalement, fallait yende azala madame. Quarte Jeff, ya Jeff. Mais awa, ça va. Mais la nabo kem neto. Samantha tu crois comme on lande la position de Jeff, yépe ko yeba te soki ka. Ozola la journée mbimba vraiment. Na yebi ko lamka na yo. Okozala no malamu obika. Ka ça va yango. Tika na biso na linga ko makasi. Soki ya linga ko te ngana linga ko makasi. Nazala pose te soki yo lamuko yeba ete na linga ko ya solo. OK? Ye Samantha zo démérité ote. Mais oza Christine, master Samantha, master pe Nicole. Pendant que docteur ba mentionne yo wana ndenga wana ko kende et memaki na hôpital. Et mutu azana pour soutenir les maisons de Christine. Docteur lamuki bonza melangai. Nakubisi Nzambe ndenge lamuki yo.
Ni ça maki. Non ça ni dans l'hôpital, ça va, ça ira. OK, ça là non calme. OK? On zaminanga. Moto na zameni Kongo mbulana na bokem nyoso. Oui, docteur. Alamuki déjà. Oui, yaka sikoyo. Va téléphoner docteur Msusu. S'il vous plaît, ça la calme là. Eh! Olamuki docteur. Alamuki ko? Ah, docteur. Comme si nzambe kei. Ni na sala ona mbetu. Ça la calme. Nyos za livre ma sous contrôle, OK? S'il vous plaît. Ça la poser. Ça la calme. Bien melanda na bokebi nyonso nzambe na ngai e komi yo pimeti wa po juste ni nango. OK, ça va. OK, ça coûte un na salle privée. OK, ça va. Oh nzambe na ngai. Ozaki papa et Samantha. Moi na ngai s'il vous plaît. Nous comprenons ndenge nous se sentir sikoyo. Nous avons posé le baït et nous allons trop désolé, vraiment, sincèrement désolé. Limisa vraiment moi nangai. Papa et Samantha, na docteur Kay. Na bandi Samantha, attends toujours na problème moko moi ya libala depuis ndenge zoba na sala zoba wana nyonso. Peut-être moi ni moko ko yina mibali ko yina to libala peut-être mzakati na ye. Et puis peut-être na nouveau ma a bossa ma kamwani nyonso te. Il se peut qu'il y a un monde sali bongo. Ça va papa, nous comprendre. Nako luka epe na zongi na ndako. Samantha vraiment nako sa tout. Na luka epe peut-être na lunga ko banga na peut-être zo banga ngai. To mona est-ce que wapi? Maman. To epe so akira wapi ngo. Koto za kindele les bogards. Nzambe na ngai ta bwe. Samantha maman Koti. Non, rappelez aussi les beaux gars Jeff oui. Ouais, ça va au cas moi. Samantha. Na si prendre yo. Hein chérie. Oh, nzambe na ngai. Koto na ngami tuna monte. Na bazi fana tuna question pour ça la nini yango awa. Chérie. To bandaki kama ensemble. Il faut aussi ça on fait ensemble. Kasi malheureusement, nous avons voisin na bino na porte lundi. Samantha. Vous avez mobile déjà. Oh, ça prêt ko bala yo. Pour nous annuler li bala na bino. Vous avez posé ba pour annuler li bala. Yonde à cause na yo. Oui. Il y a une vérité. Chérie. Au kantinga na hotel ko boyo OK na musika na ngai. S'il vous plaît. Ce qu'on sent là, au Bomangai, en fait, déjà, on me casse au Bomangai, quand c'est Simba quitté. Parce qu'il y a un blinga qui m'a cassé, il y a un ticket là qui est. Ok? Oh. Pourquoi il faut la coûte dans la vie d'Angaï? Pourquoi il n'y a pas la vie d'Angaï? Oh oui, mais quand nous sommes ensemble, la pose donc l'Angaï, quand on continue qui m'a musique l'Angaï. Oh, nous sommes l'Angaï. Samantha linga vraiment Jeff ya solo. Jeff. Samantha s'il vous plaît. Topa ça déjà comme nyoso s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes vraiment profondément désolé. Na bon de le pardon. Zongi la mbaye la wana. Balaye. Asa malamu balaye s'il vous plaît. Ça va. Ça va? Quand on a posé ça, on a le mot boy. Chérie, on a posé ce pèlerin gamba moko. Na ko sala ngote. S'il vous plaît. S'il na ko sala ngote pardon. S'il vous plaît, ce pèlerin gamba moko pardon bala moko. Ça va s'il vous plaît, naza poète pour na yo la na bo kebi nyonso. Koko na porte. Nani kuna? Nzambi na moi sanga ye. Ça va. Déjà tu partages ma kamboyo, OK? Déjà tu as expérience. Au moins na robata makuna, yo va foncer les portes. Ça va na robata, ça va. Bébé, chérie.
Nicolas nzambe na ngai ni na chérie kolela kuna te tika ngai on a ba période mtoye déranger ngai il fallait que oui j'ai solo il faut qu'on à la toilette oui il faut qu'on à la toilette na toilette za santé makasi na boyo kotaka bongo te na kotaka bongo ouais nzambe na ngai sambela nzambe na ngai ni na ngo sama nzambe na Samantha baba abimi bis ça va bye je fatigué le goloba ki zengi oh tout le monde Nicole maman Nico bima ah ça va na se changer là déjà point nos aboués hein et puis point nos qui paniquer ma casse dans la côté qui net on est ko bombe là mon douche té ko ça te lui c'est vérité vois moi zolo bana kati moi mbali na sumbaki kuna pe na boye na sopa maite siko za nini nango de toute façon tu kana kena ngai ça va s'il vous plaît chérie so zongi ils ont le monde dans un peu cela ça va bien sûr moi mbala ko c'était neza boye na utiliser ki douche et plutôt toilette na utiliser ki yango et puis na sopa maite yango na boye ko kota kuna trouver en saleté. Elles ont idée place à cause là. Place c'est ce qu'on ça fait. Est-ce que ça clair t'es pas là que la ligne na yoté vraiment ça va ta ligne yoté. Nebi ko ça malamu gentil makasi pa ngai. Nebi pe ko zali ko mera so ngai. Et puis na sepe lango makasi. Kasi nga na ligne rande ça m'a tapé à retrouver. Na trouvé que le monde ndao na ngai zela na laksa yango. Peut-être ko intéressé yo. La tala eloko yango mais la nabo ke binyoso Christine le a trouvé que l'homme monde nda coupé et ko intéressé moi en bas le docteur et yo bani juste makam nyoso tala ngo malamu yo zali psychologue on comprendre facilement que ngai ba photo nzambe na ngai ba photo be mais Samantha wane ko meka ko kata ameka ko balisa ba photo wane ko meka ko balisa on nzambe na ngai Jeff mais Jeff a marié. Et puis Samantha zaki fille d'honneur na mariage ya bango yo yango ngai na toyebi mais qu'est-ce qui baza pe na ligne de bien na bango na monde bango te nzambe na ngai mais il y a quelque chose qui ne va pas ba monde j'ai ba photo na kele pas mbote na baye mais ni yango ni toujours continuer ko longa na hôtel moko pe mususu et tu revois la place monter to se place s'il vous plaît chérie naza l'est awa toujours la biso na Accra to ke na Londres na yebi te moi ezate nous comprendre ngo te nous comprendre te juste mais ni nango boendo za na posa ko se presanga na ligne de melango boende mais qu'est-ce qui ne va pas na yo mais nana boke Nicolas zo comprendre te juste mbala ngo nzande nango lelo to longe na hotel yo to ke na hotel msusu ke ligne de miel ngo zandingi no juste bazo passer ligne de miel na bango s'il vous plaît bébé na bonde le pardon ça va s'il te plaît limbisanga pardon to vanda na hotel ngo to vanda ka awa comme yo siliki to vanda to mona ke Jeff alinga ki pe Nicole makasi Jeff. Oui chérie. Est-ce que le comment aux bombes là vraiment? T'es le côté. Bien sûr le côté. N'allez pas longo ah mais comme on insisté trop va na bisuka ah. Hein ça va? Ça va. C'est payant là il ngai. Mais moi mon bal le point bisa moi c'est Nicole vérité. Ma camionneuse zaki dans le passé entre Yena Samantha. Azo continuer ko bomba yango azo continuer ko bomba et téléphone commande ko sonner net ka signe ya message la na bokem nyonso ba komba kete ne t'en fais pas na kei nanga déjà et zaki nde Samantha mtatinda message mubala effacer le message malembe nyonso moi si tutalala ya kanga ka miso aye bate qu'est-ce qui s'est passé la da bokem nyonso crazy scandals. Oui, bien vraiment. Aza obsédé par la yé. Oh. Ozaki dortait que. Na bande les alliés les mêmes garçons
abukaka ye mutema jour ya libala na ye na kala sikoyo pwante obosana na yo ye po continue vie na yo te nalinga Samantha nde makasi nalinga ke makasi et puis nakosala nyonso eza possible mpona s'assurer ke na trouver il faut nasunga ye nazali sel mutu nazali comprendre malamu bien melanda ya bokebi nyonso enani olalaki ezalaki sans doute le Bogard Jeff kwate nana bokebi nyonso ekuna bien na musika la na bokebi nyonso Samantha zo ya okota mais ayo eza na hotel plus moi mbala zo passer ligne de miel na ye na chérie na ye mais ndeni Samantha vraiment aye ko zapeka chambre na même hôtel chambre okaza pembe na bango mamu bien melanda ya bokebi nyonso aye kola ye la bien aimé Jeff. Je t'aime. Oh, chérie, ozongi déjà? Na baye kama kasi yango na lali. Te azongi na noté. Ni nengo? Azanga kuna na salle ya gymnastique, asala ba gymnastique pa solo na ba camarade na ye. Na la zongi te yango na bina ya. To continuer biso place, to sukelaki, to zonga ya mbangu ya rapide. Tu m'as manqué. Oh, Jeff aye juste. Landa kotinda ngate papa, kotinda ngate mama, nini ngoyo? Samantha, bébé Nicolas yokuta bango, Jésus-Christ na Jeff. S'il vous plaît, Nicole, kokipete. Steve bevanda to konche place. Yo, rando ka vinanga. Zama musika langai. Zama musika zoba. O comprendre. La nabo kebi nyoso. Moi mbele bebe komo kitanzambe langa. Kaka na mwe sous-vêtement bandiko mbangu. Est-ce que moi sanga? Te na monyete. Laisse. Mais moi moi smoka auto bima boy 1 minute na ebite. On a si vraiment comme ba. Oui, très si. On zabe langa. Mais moi mbele. Monsieur s'il vous plaît. On a dit sous-vêtement pamba wana. Oh, nzambe nange ezalaki pasi lala bokebi nyonso na comprendre te po minyango mais mwana mobali aeti na réception nzambe nanga abandi koluka partout lala bokebi nyonso azoluka ye Nicole pardon bato na mosika baotala bango Nicole bamindele meme bazalaki na mosika baotala bango na hotel nzambe na ngai Nicole ake wapi? Et Nicole yewana. La belle Nicole. Oh nzambe na ngai. Nicole siko akoti. Pendant que mbala bimé kuna Nicole akoti siko. Oh, yo na bisayo. O sepeli siko ya ona ngaki. Natala posa la yo. Ye yonde. Zala libanda vi na ngai. S'il vous plaît chérie. Nazala posa na récupérer yo. C'est le comme comme Nicole Langai. Mi compte déjà le quoi lisolo. Parce que na bo mayo ina ko sepela kufa la yo. Na kufa parce que ki les le côté pour Langai, yo des années pour Langai. Oh, la nana bo kebi nyonso bele la nana bo kebi nyonso. Docteur aye. Le docteur ke Samantha Jeff. Ah donc yonde oyo vidi yango oyo nga malamu. S'il vous plaît. Yo abandonnaki mwasi okalepo ningo koma siko dérangement na bibala na ngai na boyi kozwa problème. Tuna mwasi na yo azosala nini yango na epela ngai. Abebisili ngai linde mie nyeso. Samantha, po nyoso libongo. Ke. Osala nini yango? Kangambanga. Comment on se dit que tout le monde n'a pas là? Allez, il y a un récupérer. Ok? Ça va. Si vous n'êtes pas désolé pour nous, c'est l'équipe. Limbisanga, pardon, désolé. Yakaboué. Bien, la boké bignonson. Oh, Nzambilangai. Crazy scandals. Des scandales, moko fou, bien-aimé.
Moi mbali sikoyo est-ce que Nicole akoboya moi mbali otote mais basaki ya mariage pasteur abalisa bango balobaki te bakoboya na te pour le meilleur et pour le pire nanzala pe na kotonda valim sanga vraiment nebi zaki passe pour na yo kasi vous venez la pose aux alangai ok s'il vous plaît ozaki docteur na Samantha na kata voiture ke lim sangai bien landa bo ke binyonso landa yango na bo ke binyonso mbote yeko zo vraiment resti na ngai papa yaki bonsoir na yeko zo resti na ngai merci maintenant bo ke binyonso maman Nicole akotaki madame ça va bien s'il vous plaît hein tout ça problème on a une balle na ngai na ko yite ko la na chambre moko lelo s'il vous plaît na za poser chambre mususu na futa bien bon lobby suboko zo ta bag na ngai mariage pour bo sa sirike na futa mbon te ça va ko ça bon to lo na bag na mariage ka pona ton pesa au chambre moko la ka kuna na bouteille Zoa la chambre numéro 6 ok merci de rien ta ko yebisa mbana ngate na za kuna to yebisa ete kwa minangu to yebite enza minanga tanga sala msala nanga ya ndiko ite ko ndio kabla sa minanga vraiment Samantha vraiment meilleure amie nanga vraiment ko sanga boy na batu nyosa mokilo nebisa ko nyoso nini ya sala ke ba photo na yo akata ba photo na kati longi na yo na ndao na ngai mipito yebite me ye ayebi mbala nga wapi to yebite ifo yebi banano tikala mbala no expliquer nga nini nango na boye ko mona sumbala ngo s'il vous plaît est-ce que bango est-ce bazo bima ensemble na yebite na yokutaka mamu wazo liboso mbali na ngai ba moko asoti na yebite so bana ko sani yango calme-toi s'il te plaît ça va na ko di matete yo ko tibuzo abo vraiment olengiso ni yango ya mokilo mobimba quelle soit ta vie oyo mobali amemelaki soni na vie na ye mobimba tire beno soki yo s'installe te na kei docteur nako renie yo naza très serré pour lango nako renie yo nako wanga na yo loza sumwa na ngate soko boye ko bala docteur kei Samantha za kuna bebe landa bo keb nyonso pendant que papa na ko loba na ye papa ngai mo déjà na serenia déjà avant yo longola mwana ngamo ja milongo li mwana yo oh papa tikali juste et azaki beme la belle Samantha abana inde mabina wow acheki beme la belle musique et comme yemo pesa aki la belle Samantha abana ko bina beme la rythme lo lenge sengelaki nanda boke binyonso Samantha bene me bana ki de ko bina akata ki mabina mais quel stengo zaki na ngo quel jour juste total bobel me le docteur ke pa kotaki azute recommande ba moi 4 musique oh ah chérie ça la stengo oui yango ndeme na sepela ko mone pa na yo na sepela ko mona soko za na stengo ya solo Nanga vraiment na ko sepela c'est tout na ba ko ya yango na bongisa pe masanga omela merci vraiment ne ko bongisa kyango de rien ok à la santé nana boke binyoso abongisa ke ja masanga mobile pa zumba mo ameli na sepela omoni na sengo moni ko tika inga na kufa vraiment hein chérie Est-ce que tu as une pour la libala na biso to fixe la date msusu ya solo a ba fixe date msusu pour le mariage na bango
avant on a pas désolé pour la nyos na sala kio limbisanga pardon bien si na limbisa kio déjà ezaki faute na yote merci ok de rien nana boke binyoso moi mbala zo melani masanga oya ki ja okuta Samantha loki na bongisa pe masanga mo ya kitoko eza vraiment kitoko mais là vraiment bébé ni ça va bien mais nana boke binyoso moi mbala melani masanga mbala moko libum kivumu libumu bani ko déranger ni nango zaki la kata masanga ni nango juste ça va bien mais nanda boke akomi ko kwea yo masanga no melina chiaka ngo drogue comment est-ce que yo ko kifa ko yako pekisa ko ma blocage na ba plan ngandi na meka ki ko zwa ko récupérer ngai Jeff zoba mubali oh oui bien ngo bien mibali boza ba zoba makasi boza ba be et puis na ko régler la bidon moko chérie dans quelques heures au comme paralysé peut okufa mais au resala ngona ndawo ngate nake utiko na ndako doko ekufela kuna zoba okay ekufela ndako nokuna awa tena ndawo ngai yaboy bimila ndako boke binyoso alobete docteur akufela ndako na ete ake kotika docteur epa na ye moko o nzambe na ngeza akipasi lenda boke binyoso Samantha bien aimé a tué drogue bon belé makasi na masanga ya docteur et docteur amela kango selon Samantha na lobete kala mingte moi mbala oza vraiment nzoto neso comme paralysé puis azokufa kala lelo azokufa lenda boke binyoso eza akipasi mais poni Samantha osala boye poni ki mutima mabe vraiment boye est-ce que azaki dia mutima mabe banaka ou bien c'est juste mabe o basalaka ye yango ndekomisaka ye mabe boye mabe o Jeff asalaka ye ou bien bolingo azalaka yango trop mpona Jeff mpona ye ndenge aza boye soki ye alingai na Jeff te mutu mosusu aya te donc soit ye na Jeff soit Jeff na mutu te eza pasi oh bebe ayaki aye kodepose docteur kei na lupango na ye abe okufela epa na ngati ya okufela ndako na moko oza ndako ya docteur kei o nzambe na ngeza aki pasi lenda boke bidio so film yango ezokenda piti wa juste ebana lukula basomba filme na staff Kabinda Shelito papa na Carlito Shikito staff Kabinda Shelito na lukula na mbeka kino na rompa lukula nzambe apambola nyos na ebisio eza bongo yango nde salamaki entre baomi bale ok n'évitez pas ni vraiment à ébisser vérité tête jusqu'à point on s'amène la ngai cela y est ba kinyoso mais pour les gens comme ça vraiment ça m'a lavement des demoiselles d'honneur na ngai pour ni la mariage na ngai jamais non dit mais là vraiment pour être hier net quand on est vraiment qu'on s'opposer kasi fala y ébisser ngande nyoso abele qu'on s'opposer là comme ça Samantha demoiselle d'honneur n'évitez vraiment ça va vérité za yangwana mais oh ezali master ya Jeff na kombo ya Jimmy aye ko betel Nicole lisolo nyoso entre Samantha na Jeff si vous personne mbaya na yo limbisa ye so za musika na ye ko bongisa nango iloko mote écoute eko pesa sur espace satana mega okota s'il vous plaît nyoso za entre bino mbale problème nyoso bo bongisa ok o nzambe na ngalanda boke binyoso ozaki Jeff awa sikobeleme na ndaku na ye sans doute bato molaka binino na première partie za na ndaku na ye landa o bebe za na ndaku ya Jeff azo melane masanga peut-être na rezo solution na ba sauce à la poitrine o nzambe na ngai ndi na ko bongso kam nyoso vraiment mwana mbala za confusion totale o nzambe na ngai landa boke binyoso
Jeff bele me akomi na ekomela me ko yebate juste pourquoi zo luka nini yango abongisa nini to asala nini yango juste o nzambe na ngai. Landa bokebi nyonso film yango zo kele malembe avec Mr. Bell Blue Moeder, nouvelle idéologie, nouvel impact. Mais là, Jeff a commis vraiment trop inquiet. Inquiétude, mais encore exagéré. Et à part ça, la problème, quand tu vas problème, c'est problème. Pour le moment, il y en a moins, si vraiment, n'a problème grave. Bazo yo kanate ba sur la pete ni ninte. Nani kuna la simanza melanga Samantha. Samantha comme le corps vraiment ngungi partout. On zamelanga. Bozo malamu le tremble na komekele o monte. Komekele o monte. Obangi ta yo petas. Tala s'il vous plaît pour le manga moko na yeko zo makamnyo sa maboko. Tala na yebisa na yeko yebisa ke ozali suka ya film oyo suka ya lisolo nyonso. Kasi avant yango il faut être masangano meliona na droga yango déjà. Et puis simela yango ngai na sala poza ko na zemi na yo na ko coucher na yo pina ko na zemi na yo suko ozala ngai te na boti lota mwana kasi ozali pedas ozali boma yo komika ko tu posa te na ko boma yo. Pour le moment, nous sommes très sérieux. Nous avons besoin de meki. Comme mega ngaite, zoba. Mais Samantha le mette masanga. Oh Jeff a zombé a droga qui a déjà. Oh zame langai. Mbalama oubele me. Et comment il peut que ça la fait? Ah, au moins il n'a pas dit na droga qui a masanga no zombé là. Mais Samantha yaki ko droga ko air nini ndenge ni juste. Ça va, c'est quoi, chérie? C'est quoi, yo? Comme yozo vita, ngai. Lelo format toko bina, c'est comme abina et sans tout, sans empêchement, sans dérangement, sans nini. Zame, la nabo kem nyonso. La nabo kem nyonso. Nani kula la sima, nzambe na ngai, problema Samantha. Nge kesi ya lumuka. Osala ngana ndako nanga et puis likolo mobile nanga osala ni yango juste osali ni nango eloko formateur ngana mbali loto lena tosala yoko makitoko kasi yo ko sala blocage mais yo za liboma ozali liboma yo zela benga la police yo ko meka ko te tremble ba bemilanda bitumbe bana diko bete ba kusela mutu la nabo kebinyoso Samantha le beti nazo la love na mobile na ngai yonde mtu weko pekisa yonde mtu weko koma lokola empêchement entre biso mibale et comment kine bituma be me na ba coussin bituma na ba coussin o zamela ngai yo na obeta zamela ngai koma ki vraiment bituma ya son zamela ngai na bokebi nyonso mais munduki za na pembeni ko bosa na teke munduki yo koma ya kute zoba Samantha zu munduki Samantha s'il vous plaît s'il vous plaît yo mtozaki blocage pour la ngai bana tangu nyoso et lelo il faut la silisa yango na mettre fin na nyoso si vous n'abondez le pardon Samantha n'abondez le pardon ko bomaka te pardon s'il vous plaît ko sala nga boete si vous n'abondez lio problème nge ke ciel muka eza ki pasi oh nzambe na ngai bien mais Samantha tiré Nicole Masasi abeti Nicole Masasi esimelango azwaki mwa mubale Jeff alali se pembele la nabo ke nyoso azui munduki achana maboko ya Jeff po ebima lokola Jeff ye mwa bomi mwasi na ye ezaki passe la nabo ke binyoso eye azwaki ainzela benda na ye s'il vous plaît ça c'est bien nzanga makasi merci pour apona bakiso ke nonso melanga merci pour la nyonso merci pour ma nyonso. Oui, mais vraiment, yo comme infirmière ou comme infirmière malamu. Au moins, il faut nous. Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça va yango zelano, s'il vous plaît, calme-toi. Si n'anga que tu dois quitter un peu zali. Tu n'as comme ma casse. S'il vous plaît, il faut payer ma. OK? Et ça a bien. Tel